Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait na biso nyo surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon, c'est le fait de ne pas travailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un bal qui est anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un bal qui est 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, qui bat. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai fait appel à maman Eliane Nitou, service traiteur, la providence. Et vous aussi, pour vos baptêmes, mariage, anniversaire, faites appel à maman Eliane Nitou. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Maman Eliane Nitou a mis la barre très haute. Bonjour. Mbote mingi na bina nyosto ba bolinga ka maman Eliane Nitou na pesi mila mbote, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba telaki mi ezali bino pe na côté na bino kuna ndenge est-ce que bola muki bien mbote mingi na bina soto ba bolinga ka maman Eliane Nitou na pesi mila ba mbote ba ebwe habari zenu muko wazima mavimpi habari kaka zangu na dada zangu mavimpi ebwe bandeko na ngai soto kena oya nga tolobi betwa boye bie tolobi malukai biso na kena kota bandeko na na bi kota nga batetela na lobi le bango moyo. J'espère que vous allez bien. Nga ça va nzambe mawazo batela kimia ezali topesi nzambe merci kolala kolamuka ko passer je kosala nyoso to kosala mokili soki nzambe asali te to kosala yango te. Yango na ngangi ko yembaka ngoluka likile ya nzambe ngolu makambo ya lola ndaboye basa tutoganga ngolu calcule ya nzambe tata. Merci mingi na bino nyoso to ba bolinga ka maman Eliane Nitou obo sepela ba émission ya maman Eliane Nitou na pesi bino merci beaucoup obo partage ka ba émission maman Eliane na lobi merci beaucoup oyo bozali ba abonné na kati ya Eliane Nitou TV. Ceux qui n'ont s'abonner te na ko senga na yo o s'abonner après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour qu'on sera toujours à la page. Ce qui est émission moi est-ce que continue déjà que Eliane Nitou TV a outu ko tia eloko a outu ko tia eloko ndeko soza mbana sima soko s'abonner oko regretter te po tozana ba émission ndenge na ndenge to sala ba émission culinaire to yambaka pe batu to sala ba vlog maman Eliane to sala ba émission conseil et surtout na concept na biso to biete préparons-nous pour le mariage to za côté ya bana oyo bazuki na ndako mabala to za côté ya ko sunga pe ba oyo basi balongo na mabala oyo bazali na makanisa lobi ba se remarier. On apprend tout le jour. Toko solo la boyele na ngibo benga ngai oyo soto bengi basali ya nzambe ngai naza mosali ya nzambe ngai na basali ya nzambe o ba benga ba pasteur ba évangéliste ba apôtre etc lo baliki na dikina bo benga bango na no baya nzambe alobi
bino bolingana bino na bino bolingana po ba mokili baye babozali baye kolinanga to tutaka tolo tolingaka nzambe me nzambe tomona kete Bible lobi nous sommes des petits dieux nzambe o tomona kate tango zo mona muto azali boso na yo aza déjà ko représenter nzambe bato yo basambelaka ba pasteur eza ba pasteur amibali oya basi to benga bino ba pasteur kwa ba mibali to chuna ba pasteuse wa basi ba oya basi ba pasteur boya ba pasteur bomela ba Bible ba pasteur ya basi bona Bible ba pasteur ya basi bazaki te ce que to tcha bino na fait to bino ba pasteuse ou bien ba pasteur avec eux à la fin ba évangéliste ba diacre ba diagonese ba chantre ba yembi na nkolo bato bazake naza mosali ya nzambe nga na mosali ya nzambe nga na salela nzambe tolobaka tout le temps awake biso to bengami bato église évangélique oyo tozana mabe ebele bolingo na kati ya évangéliste bato basa église na kolobaka ndengwa na kolongola nga mutu te na généraliser ka pona moni mutu na longola te na minute ndeto bana Kishasa mutu na longola na moni te bandeko mai ya miso nanga ye komi maya komela oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga bandeko banzembo bayembi bayembaka en tout cas esungaka na tango nango Église etinda nzembo Église etinda nzembo tango na ye banguna bamemi ngambo banguna bamemi ngambo alongola kasoni ya bomoi alongola kasoni nzamba lola e asalaka na ngonga bandeko boliaka na bato te pona nini bino bayo bosambelaka na uta koloba bino mikolo mibale leki anga lobi na bino ke musulman ba musulman soko zoleka liboso ya mosquée okokuta batie milk okuta batie jus okuta batie peu importe o batangami te biloko ya kolia musulman atunaka te yoza musulman atunaka bongo te yoza chrétienne atunaka te yoza bouddhiste atunaka te atika biloko na kolia à la portée de tout le monde kasi biso oyo be évangélique kolia na bato eza boye pasi bandeko eza na ndeko moko ya mwasi comment on appelle ça Mimi je pense mwana mwasi oyo mwana na biso oyo ya mwasi nga namonaka ye na TikTok namonaka ye na TikTok ndeko mwasi oyo nzambe ndenge akelaki ye nzambe apesi ye makolo te aza na maboko miso makambo nyonso kasi aza na makolo te atambolaka na se abendanaka na se mono ya mwasi kasi komona efo ezala memi abendanaka na se ntango nga natalaki naokaka pasi motema eswaka ngai na baprogramme na ngai nalobaki soki nakie Congo ifo naluka ndeko mwasi oyo ezalaki na kati ya mutu mpe na kati ya motema na nga nabala soki mbalo nakei ifo naluki mpo nazawa naotaka baprestation mona nango esila makolo eza na nzela baprestation mona nango aso esili mba nasimi zali nakie nanga Congo mpo nayokaka pasi ndenge atambolaka mikolo ute koleka bayibaka velo na bayibaka esaki na ye soki velo na okaki pasi na okimawa mais eloko kaka nazoloba bandeko batutaka tolo baeglise biso évangélique bato basambelaka bazaki bamonaka ndeko wana te balobaki bazaki bamonaka ye te ndeko wana ayembaka na TikTok kaka banzembo ya bayembi o bayembaka ke basali na nzambe o bayembelaka nzambe
okomone kaka kuna azolela yewana yewane yewana kuna na lola yewana yewane chaque jour soza na TikTok na yoka ata mokolo moko te ayema nzembo ya misi ya mokili ata mokolo moko te na yoka ye bandeko ya yembaka banzembo ya Nzambe okoyoka kaka ngolu kalikile ya Nzambe ngolu makambo ya lola ndebo ye basantu toga ayembaka kaka banzembo ayemba banzembo mama Lombo ayembaka banzembo ya mama Micheline Shabani ayembaka banzembo ya Moïse Mbi ayembaka banzembo ya Mike Kalambai ayembaka banzembo ya Pasteur Lord ayembaka banzembo ya bango nyonso ayembaka sans exception ndeko wana mwasi mwana na biso na mwasi ayembaka banzembo wana nyonso ata mokolo moko te nayoka yayemba binisanga bafana fana nayoka te to the left to the right I love you afsana nayoka ata mokolo moko te mwana mwasi na yemba et pourtant basale ya Nzambe balalaka na internet balamuka na internet réseaux sociaux makambo nyonso basalaka mutu nyonso abengami aza pasteur eva basala Nzambe mutu akosa bino te biso na bango tolalaka na YouTube tolamuka na YouTube soki tolongwa toke kobeta tour na Instagram tolongwa toke kobeta tour na TikTok tolongwa toke na Facebook mutu nyonso azalaka na nini na réseaux sociaux atambolaka baplace wana nyonso kaka Twitter ndenge nasala te mutu nyonso azala makambo na kati ya makambo ya réseaux sociaux atambolaka biloko wana nyonso tu mendeko wana mwasi ayembaka kaka banzembo ya Nzambe ata mokolo moko te na 15 jours na yoka ayemba o 207 bomaka bato na yoka ata mokolo moko te sikoyo bato wana nyonso tu oyo basala ya Nzambe wana nyonso bamonaka ndeko ya mwasi te bamonaka pasi na ye te bamonaka kolela na ye te aza na velo te aneloko kotambola nango te fo batambusaka bakenda atambolaka na bassin parce que aza na makolo te atambolaka na bassin na ye aza na makolo te est-ce que bamonaka ye te est-ce que bomonaka ye te pasi na ye bomonaka yango te pasi na ye bomona yango te Bible elobi na biso ke Nzambe azali Nzambe ya ba-orphelin Nzambe ba orphelin. Mais tant Nzambe a bien Nzambe ba orphelin, Nzambe ba veuve. Pour na orphelin azwa jus. Du jus comme ça. Il faut yokanisa orphelin. Nzambe kitakate. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe ba orphelin. Mais yi ayakate. Atushaka amitema ya batu. Pour mutape sa orphelin jus amela. Atushaka amitema ya batu. Pour mutu appelle ça orphelin du lait, milk. Amela. Mungu wa majabu. Majabu elakisi miracle. Majabu eza na Swahili. Majabu elakisi miracle. Mungu wa mapendo. Mapendo elakisi Nzambe ya bolingo. Pour orphelin azwa du lait, milk. Il faut ndeko osombela ye milk. Po azana papa ta azana mama te. Etaleli na ye miso na ezaka pa Nzambe ke Nzambe sunga biso. Otindela biso basungi ba pesa biso. Po azwa jus. Il faut kokanisa bango. Sikoyo motuna na nga eza boye. Est-ce que ba pasteur, ba diagonesse, ba chantre ndeko mwasi oyo mimi ayembaka a interprétaka banzembo na bino nyonso okomone j'avais témoignage nanga témoignage te et puis mbaka kitoko kumame yesoyo tikala yembelo yesoyo tikala kanisa yesoyo mokonzi nazomona yo yesoe na miso nanga kondima java osalinga bolamu we papa e yeso longo linga sonio yeso confonde banguna nanga nazo tuna bozaki bomona kete ndeko yo bozaki bomona interpréter banzembo na bino alors
Bayeba mibengaka bana nzambe. Basali ya nzambe, baumbu ya nzambe, bosali saka banani. Po mingi bokanga ba famille na bino bandoki. Bolinga bata famille na bino te la plupart baza bandoki. O wana mwana tata mwasa zandoki, noko na nga zandoki, mama kulutu ndoki, koko ndoki, mamsuku tu bakanga ba mama na ba papa bandoki. Bosali saka banani. Bino baumbu ya nzambe, bosali saka banani. Nazo tchela bino ndeko mwasi, bomona eta na ye na ebisi bino ke ndeko mwasi oyo azaki atambolaka na bassin na BBL. Tambolaka na BBL na ye. BBL la kisi bassin. Na balu batu benga kongo mfundu. BBL. Batu nyonso bataki batalaka ndeko ya mwasi. Batu kali kwa souci te ke ndeko yo azana makola kotambola te, muto azana makola kotambola te, mundela sali velo koki kosunga yepo atambola na nini na velo. Kasi bato bobengaka bato mondain. O bolbaka ke baza bandoki, baza boye. Moko na ba musicien mondain. Apangusi ndeko mwasi oyo maya misu. Kasi bayebani te, bamonana te. Ndeko musicien na kotala tala ye pe tango alika kotala ba YouTube, kotala ba TikTok. Po moi amosaka mingi na TikTok, amoni pass na ye. Atuni equipe na yebi. Sero te mola ande boye. Bozo mbongo boke sombele velo. Nachela bino na ndeko wana bomona ye. Abandeki kotambola na BBL na ye. Lelo bapangusi ma misu na musicien mondain basombeli velo. Esunga ye po atambola. Nachela bino ye botala ye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, super bien par la grâce de Dieu. Alors, on a likolo ya chaise roulante nangai on azo bengango chaise roulante de rêve. En tout cas, na rêve na za chaise roulante sabo. Et au facilité ngala kende partout bisika la lingi sans que mboso akumbanga mikolo mboso pemi. Alors botala nani a se prendre ngai na chaise roulante o aseki singa boye botala longo totala surprise. Fali Poupa Aigle, merci beaucoup mon papa, merci pour nous soutenir, merci. Alors si vous avez sengwe tondinga motema boye, eza Fali Poupa de mutu a offre ngai chaise roulante oyo, en tout cas dans un sengwa makasi, merci beaucoup Fali Poupa, merci pour la geste, merci beaucoup. Na satanda ki na ngote. Na satanda na ngote, mais au salingai lo moko boye. Et marqué ngai nautika lobosa na ngote vinanga mobimba. Merci beaucoup mon papa, merci pour la considération, merci beaucoup. Alors Fali Poupa nde mutatie koseko bozo mona ne longi nanga boye parce que na moni ke na je loko moko oyo. Nzambe merci Fali Poupa, merci nzamba pambola yo, nzamba bakiselo mikolo, nzamba kota likambu na yo. En tout cas merci beaucoup. Nga pena na part nanga na satanda ki na ngote. Mais ils ont vraiment surprise agréable. Alors merci beaucoup Fali Poupa, merci pour la considération et puis merci pour la geste. Merci beaucoup. Voilà. Bon, vous comment on ndeko mwasi. Bon moni ye. Boyoki nenga lobby. Elekeli ye. Ayemba tam kolomoko nzembo ya musicien na biso wana te. Fali Poupa du Cap la merveille. Fali Poupa efanjo. Moi mobala na motema malamu. Et pourtant, il y a ce pulmoné de mwasi. Car à la banzembo, l'église, peut-être, je sais pas. Abandé ko batana yimba kata banzembo bato l'église boye. Bakoki ko yokela ngata mawa. Balongo la ngata na otambola boye na bibiel, balukela ngata vélo. Mata mutu moko atika ko sala ngote. Fali Poupa. Tango sombeli vélo. Ye pa ye bakita ta ba ke ko tikele vélo babi tongi to la kiso mutu oya sombeli o vélo
Abi balakisa. Atala bona téléphone. Fali Ipupa di Cap la merveille. Moi na maman Monique. Boye bisanga. Nenga yemba banze mwanzambe. Ta musa bandaki kolinga. Aza kolinga ta batona moko sunga ye basungi ete. Siko Fali Ipupa. Mutayemba kanaye. Binisanga de gauche à droite. To the left, to the right. To pande, to chase. Asombele velo. Boye bisanga. Aboya velo wana. Pona Fali mutasombele velo. Aboya yango. Akumisi nzambe pesi nzambe merci pe alobi na nzambe apambola Fali Ipupa Fali akende liboso siko mapamboli ya ndenge wana oyo mutu alobi na kati ya motema ne mobimba nzambe akopambola siko tango tutaka tolo bosambelaka bonzambe na bino eza wapi bolingo na bino eza pe bato bosambelaka eza wapi mutu aza na pasi bosalisa kosenga musu eza te mutu soki pesa ngai mutu musu akosenga kaka na misu attitude ka ya mutu oloba mutu aza na posa kaka na pesa ye tant tozalaka na Kinshasa soko okoti na magasin ozobima bazofungolela porte alobi teke mama pesa nga mais misu kaka etali ozoloba mama tikelanga ata mwa 1000 franco omona yo mo otali kaka mutu be asenga na ndenge kimokolo otie liboko na poche okamati opesi mwa pourboire bato basanga na bahotel si bazoka ba pourboire mutu amoni ke client na hotel alali na hotel tongo etani alamuki lokola asakanaki na chambre d'hôtel atala bi chambre pe na sakanelaki mutu oya kosala chambre oyo na kanisela ye omona pourboire atiki apesi mutu pourboire na musala nyonso pourboire ezangaka te ezalaka siko bino ba obolalaka na nzambe bolamuka na nzambe bolalaka na bolamukaka ndeni bozoka makanisa kosalisa bato te bana pasi po banzembo ya yembaka ezaka banzembo ka ya nzambe me botala Fali Ipupa atala bi c'est quoi souffrir on a le quoi bana lemo c'est quoi souffrir quoi bana moi lemo asombeli vélo aboya kozango po Fali muto asombi yango après beaucoup na ba émission le quoi basombeli vélo boyo te bande ko boye bakosalisa surtout ce qu'on pose à mon nzambe salisa na Bible ya place moko Jésus parle ba avec na yeke pa na on abeta ki kokoko oboye ko fungolela ngandako na yeke pa na singa ki maya komela osomela ki opese ki ngama ya komela te eza na kati ya Bible bandeko na yeko talisa bino kaka différence ya bato basambelaka mutema likundu basalisaka bato te po ba musali flex peut que to sambelaka 24 hours tona mama osambela lo sambo 24/24 na mutu avanda kasa ne ba nini na ye bafana nanga mama bafana zandeni ngana ibi banzembo nyeso ponga na mutu événementiel ngana mutu ba fête na ba fête banzembo église betaka na ngote banzembo betaka kaka onga na oyimbo ya mukili bafana mama abosa ne kimi de la renta mutu ye de la renta dan ibanda kitoko dan Madame événementiel, nous sommes on a pas fait. C'est comme mon thème oyo Fali asali ya kosomba vélo. Na mon thème oyo bato ba yimba banzembo ya nzambe, oyo nde commencer à interpréter banzembo na bango nzambe. Na Fali, na ba oba kipende commencer ote, na Fali muto somende commencer au vélo. Na na stepeli si mon thème ya nzambe. Te ba kolena baninga surtout ba oba tutaka tolo nde nazolo bela mingi awo oba to tolo ke baza basali ya nzambe kolingo komona mutu na passe na lobi teke basali ya nzambe boko silisa pasi ya bandeko na biso oyo baza na problème handicap na Congo na lobi bongo te ba musu tozo mona bango te mais ye au moins aye vraiment na TikTok pour na interpeller batu que naza na problème au sunganga asengi boité mais na ba geste na ko yemba wala c'est que naza na ba problème et 2 mois Fali akoti na makanisi na ye asombele vélo Fali Ipupa nzambe apambola yo okende toujours liboso bon soza motala malamu ngana zape na magasin na ngai la providence alimentaire et ala mboka Congo soko za na posa ko sunga libota na yo sunga libota obengi ngai na pesio ba prix
commandez biloko livraison tozo ça livraison na Kinshasa mobimba livraison à domicile oyo eza na miliki ya poto oyo eza ya poto kuna na magasin na nga soko olingi ocommande Nido ezali oza na posa ya miliki ya Nido ezali oza na posa ya miliki ya Cobel ezali oza na posa ya nini ya sardine oza na posa ya sardine na magasin na nga ezali oza na posa ya tomate na magasin na nga ezali oza na posa ya Thomson na magasin na nga ezali oza na posa ya Soso nyonso tu eza na kati ya magasin yo benga nga mama Elia Nitu numéro na nga téléphone eza wana obenye ngai opase commande otindi mbongo pa ya gérant zimbongo asa livraison baki ko livrer bande kona bisika bazali na PSP merci ebele na bato oyo so basalinga confiance o basombaka biloko na ngai bango bayebaka nde bakenda opesi mbongo lelo lobi oza livrer opesi mbongo lundi mardi oza livrer okebi topesi mbongo lundi na tongo na après-midi livraison na yo esalami alors to continue toujours ko se soutenir boza na moteur ya malamu ndeko soka salimo eloko kolukato o tirer vers le bas so sa moteur ya malamu sunga ndeko asali ni amata akende liboso bandeko bana Congo bana posa ya kulia bana posa komela sombela tata mwasi carton ya Thomson écoutez yo combien sombela bana tata mwasi mama liki mwa kufa tika ba orphelin kuna na Congo sombela ba carton ya quiz balia tata mwasi akufa tika bana sombela ba carton ya quiz balia papa kulutu mwa aza kuna avandaka kuna na poto azata na mwana te yo muto za na poto ozongolo ko za na poto kanisa papa kulutu wana sombela papa kulutu na mwa café na ye sombela ye miliki na ye ni domela sombela ye mwa sukali sombela ye mabumu ngombe sombela ye mikila na mabumu na mikila nyonso na chambre froide nanga ezali la providence alimentaire nyonso ezali yo benga kama mama Elia Nitu po ozwa ba précision surtout na kopesa ba précision ndenge nyoko sala pour commander biloko bakende ko livrer biloko moi mokina kina ngoto so na bino yango wana pona siko to sukisina wana na baso za mutakanda kotala ngate po sepela na ngate so za mutaketo kotala ngate oza mutamotema likundu kotala ngate wa fanatique révolté kotala ngate ba mutamotema bololo motema ngai kotala ngai te po sepela no na ngai te po alelo to suki wana. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup na Fally Ipupa Nzambe apambola ye po akaniseli mutu oyo azangaki Nzambe asaka toujours à travers bato. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata Nzambe kalusa kumuna Nzamba ndibeshne bana betu bons boka mataba bisous. Bye bye. Bye bye.